mbote na bino bandeko ezanga mama Ariette Kilumbu Shembo mama Ezi please na pesi mbote na communauté na biso mba ya Australie mbote na ba congolais nyonso naza mingi ta koloba lelo na yambi mupaya na ngai azali awa boko découvrir ye moko akopesa bino kombo esika azalaka nesika fandaka na lisolo oyo ayeli biso e oyo apasi pe mawa tolanda ye ok na pesi mupaya na ngai parole a mi présenter alobe esika fandaka e bongo totuna ye lisolo nini ayeli biso oyo apasi oyo tozoyoka video oyo ezosirki ok mbote na moni mupaya na ngai wana bomoni ye tozana mama ye moko akopesa kombo ndina lobaki na mwana ne moko bakompesa kombo mama toyambi yo na esengo pesa ya merci nga kombo na nga mama Isabelle batobele babenga nga mama Isa na mokusi nazala kaka awa na pef na pesi bino mbote nyonso bino nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu amen bon na remercier pe mama Ariette mama Ezi merci vraiment na koyamba ngai nzamba pambola yo okende liboso amen na ye awa na o présenter biso pena no aza pembe aza ye moka okikoloba za mokolo mokolo na anglais minde ngokomoni. So hello everyone, my name is Gabrielle. Some of you guys may know me as Mimi. So I'm here with my mother today to discuss what has been happening, to thank the Congolese community and to see how we can go forward from this situation. Okay, thank you mama Isabelle toyambi yo toyoki na sepeli ndengo benga kingo lobito kwa posolo na yeba kite lisolo nyo yeli ngai eske okiko bana lisolo yeli ngai pote communauté congolaise na biso eyoka na esika makambo eutelaki ya liboso na kobandana no ko remercier communauté na biso congolaise en tout cas nzambe oya lola apambola bino makasi amen bino nyonso boyebi na uti ko perdre mwana eza facile te kolisi mwana na yo na age oyo ye age oyo ya fleur oyo faut banda siko kosala vie na ye mbala moko akende kaka boye mais na lisungi ya communauté na biso na lisungi ya président na biso ya communauté na équipe na ye mobimba vice-président ba secrétaire batu ya socio media and ba onyoso mama présidente ya mama groupe nyonso ya nini ya communauté na biso vraiment na remercier bino makasi na ndenge boyede ngai na kokunda mwana na ngai avant na loba na ko pesa nano 1 minute ya silence pona molimo mwana na ngai amen merci Seigneur nazo remercier nzambe kandenge na lobaki na lobi merci lisusu na communauté en tout cas boko bakaka bongo nzamba sunga bino na ifale na sala nini message oyo ya remerciement na communauté après 40 jours ya mwana na ngai mais soki na ye kopesa ngo lelo c'est parce que motema na minute motema na ngai zo saigner motema na ngai ezolela yango na moni moyena loba kaka ezate ifona bandana ko remercier communauté bango nde bazani ti ba parents na biso awa bango nde bazosunga biso na ba problème bon nazana ezana video moko wana na banzi oyo parti mama Isa lobi pona remerciement communauté yambi yango bakoyoka ngo sikoyo mama Isa question eloko mama Isa ki kolukanga pongane na za journaliste apefa bo matabo kita azani sika moko ta ko kende akende luka mutu akoki kolobela apesa lisolo ekende ekutana na mutu ifoka kangai mama Ezi nde fa luka ngai pongane na telemi mwasi moko tasaka msala ki journaliste wa apanga moko yango nde na yambi mama Isa yebisa biso lisolo nini ya pasi pe mawa ona moni zala na courage oyaki ozolela
lisolo nini wana ya pasi wana oye kopesa biso information wana poto zongisa droit de réponse na mutu wana o asali likambo oyo. Lisolo ya pasi ezali makambo ona yoki video oyo nga na moni na landi yango ba publier yango partout pona liwa ya mwana na ngai. Mutu oyo asali video wana abatami alobike atangi kombo ya mwana na ngai te parce que nga moko na benga ki na debria ki na bengi ye. Alobi atangi kombo ya mwana na ngai te mais emonani clair toza pe na ba preuve na ba message ba tubazo koma kombo ya mwana na ngai zali na batu batuni ye mutu wango akufeli wapi a répondre na PEV toza na ba preuve wana te. Na minito na koyebisa onanu likambo moko o delete video wana o delete yango te toza deja na yango toza pe na ba message nyonso. Nama izaka tana na loba bandeko toti koloba makama kokotaka na ba famille ya bato totaki kobunda na ba famille mususu tina communauté na biso ba mama ba papa botu kokota na famille ya bato. Lelo bomoni ozo kota na famille ya bato ozo kende kosala histoire vraie oyo oza nango preuve te ozo kende kopanza ngo na YouTube mokili mobimba omoni résultat kozwa. Mama Iza azana pasi mingi mwana ne kombo na Fabrice akufaki di solo mwaso na beta kinga pe na mona ki video wana ponga na koki ko cacher kuna koki ko bomba te mutu asali video wana posa kango na YouTube eza mwasi moko babenga kana Adelaide kombo na mwasi azanga mbanda na banzi batebele bayebi mwasi azanga mbanda asala ki video achaki histoire vraie. Mais na histoire wana salaki auti ko sala histoire wana histoire ni ko kanina ndenge mwana mama oyo akufaki me atie alobi ye azana ba preuve oyo mwana mama na akufaki. Mama Iza beta lisolo na kati ya video nde mwasi na lobaki masi mwa kombo ngana na tangi kombo na ye mwasi azanga mbanda na banzi oyo nyonso ayebi ye oyo nyonso abi mwasi azanga mbanda akomisile lisolo oyo Adelaide lisolo batute akokinde na justice. Mama Isabelle sisa lisolo ya video ndenge zalaki. Ngana zolo banano na lingi na expliquer nano batu liwa ya mwana na ngai. Mwana na ngai akufaki liwa ya brisk. Mwana ngai azalaki obela te. Abela kite azalaki healthy. Abela kite eloko moko te. Jour o mwana na ngai akufi eza jour oyo akendaki na ndaku wana azwa biloko na ye abima na ndaku na ye na ndaku wana po azalaki deja na place ifale akende kokota abanda kovanda kuna parce que place wana ezalaki lisusu bien te pona ye mwana bandako ya kolelelanga chaque fois jour azwi décision abima na ndaku wana de jour wana mwana kufi kutu azalaki deja si abimi. Vendredi ya veille ya liwa na ye alalaki wana te alalaki na hotel toza na ba preuve alalaki na hotel na 11h ya samedi a check out na hotel wana alobi ba yokani na camarade na ye akende na ndaku wana akende kozwa biloko na ye abima akomi na ndaku wana ayoki nzala akomaki na ndaku wana ba 12h ayoki nzala asali mo eloko alie kosala eloko wana liaki abengi camarade na ye na ba 13h makambo na zoyebisa bino ba preuve ezali na ba 13h ya samedi le 27 abengi camarade na ye alobi na sisi kolia na lingi na pema mwa muke soki na lamuki ba 15h nde na koya nazokanga biloko na ngai nyonso nazoya tango siko mwana na ngai akoti na chambre pona kati ndako wana banda kozala mwana nanga tikala kozala mariete abota na mwana mwasi moko me bazaki ba mariete ata na kati ndako mutu na mutu azaki na esika na ye asisi kolia akoti na chambre na ye ake kolala ape mama muke après azwa biloko na ye abima kokota ki nde yango wana alamuka ki lisusu te ekomi ba 15h camarade na ye akomi kobenga azozwa yete abengi azozwa yete après wana tina butu 2h15
Il y a tongo 2h du matin. Et comme ici, dimanche le 28, 2h15, nde ba yeko benga ambulance. Ba bengeli ambulance. Soi-disant akufi. Ambulance yeko koma na 2h15. Nazana ba preuve nyosa makambo na soloba. Ambulance komi yebisi bango ke mutu oyo bo bengeli biso akufa kikala. Eza kana biso te oyo eza kaya la police. Bo benga la police. Tango ba bengi la police, police ye basali investigation. Wana nga mama na ye na yebite. Bandeko na ye bazali awa ba yebite. Biso nyoso koto famille na ye, famille ya Fabrice to yebite. Bango na bango kuna kote mwana zalaki, nde basali makambo wana. Polisi tango ye, bino moko boyebi loi ya Australie. Bamemaka mutu na morgue te, sans permission ya famille. Police etuni makambo na zoyeb sabino eza information sur eza na système ya la police tango na kenda kisko kotuna na la police po ngai mutu moko te apesa nga information ya mwana nanga ndenge ya kufa na kenda kande kotuna na la police nde batali na computer babimiselinga makambo nyonso tango police ye sali ba investigation ba koti na chambre place mwana zalaki ba checker partout ba moni eloko moko te oyo kokaki koboma mwana ba cheke na nzoto na ye ba moni ata blessure moko te ba kamwe ba cheke ye kaka sur place wana ba cheke nzoto na ye solo ya masanga ezate na nzoto na ye ba cheke drogue bino moko boyebi police ba yebi ba chekaka drogue na masanga nyoso esenga kate basala autopsie po ba yeba masanga na drogue ba chekaki yango sur place ba moni masanga te ba moni drogue te po ezalaki na moya za kopema tango akufaki sikoyo basengi permission balobi tolingi famille na ye bapesa biso permission to mema nzoto na morgue ngai mama na ye na famille ya Fabrice wana nano ba contacter biso te bango moko kote mwana zalaki ba se présenter en tant que famille ba signer na papier ba permettre nzoto ya mwana ekende na morgue sans même que famille ya Fabrice ba mona nzoto ya Fabrice. Ok mama izana moni okomi na émotion likambo ezali awa toyoki boyoki ndenge histoire de mama Isapesi sikoyo video biso tozande ya likambo ya video mama Isabelle yeah oko makambo wana ya morgue nde mwana komaki na morgue tosi toyoki yo sikoyo koma na isika oyo ya likambo oyo ezali po yo oyebisi biso ke mwana batali ye niso na masangani eloko te mais video oyo olobi ke ba oyo ezo circuler oyo mwasi ambanda salaki balobi ke ye alobi ke mwana wana azalaki na drogue na babiloko oyo bana bamelaka wana nde sikoyo koma place wana ndenge lobi na video wana oyo ezaki ka flash na lingana expliquer moi muke parce que batu mususu bayebi te ndenge mwana kufa peut-être bokanisa en tout cas expliquer to yebaki ou bien tozalaki wana non tokendaki tina morgue baboyaki biso to mona nzoto na ye parce que bayebaki ba reconnaîtra ki biso en tant que famille te ti tango to komi na la police nde ba checker ba identité na ngai ba ye ko retrouver ke ngana za mama na ye nde police kutu ba s'excuser ba sengi na ba pardon ba lobi to yeba ki te ke azana famille awa to linga ki to tchai na morgue te avant que famille mona wana esi sko to vandi ngai na famille na ngai bana na nga na bandeko na nga nyoso to lobi to pesa nyoso na maboko nzambe to lobi eloko moko te to condamner mutu te to tangi komba mutu te ki abomeli biso Fabrice to tika ki nyoso na maboko nzambe mena ye kokamwa video moko ye kobima mwasi wana azoloba ke mwana na ngai akufi na drogue o soki ya ba tablette na masanga siko ngai nazokamwa nalobi yo mutozo panza sango ya mwana na ngai ki akufi na drogue na masanga problème ezate pona nga na remercier na moni yango réponse ya nzambe parce que Dieu m'avait dit que ako révélé batu nyonso o baza sima ya liwana ya mwana na ngai yo muto sali video wana oza parmi bato oyo baza sima ya liwa ya mwana na ngai je le dis et je le répète oza ndoki oza parmi ya bato wana ça c'est un parce que masanga wana
na diamba wana ezande ya bino ya kindoki oyo bo utilizaki po boboma mwana na ngai parce que biso famille toyebi yango te na gouvernement ya Australie police na ba corona investigation ba yebi yango te lokola yo yebi yango c'est-à-dire wana nde moyen yo o utilizaki po boma mwana na ngai nzambe abimisi yo na poisa merci kona lobi mama Isa tango mona ki video wana obenga ki mwasi wana to obenga ki ete obenga ki mwasi wana kombo ngala lozolo ba kombo ne mwasi azanga mbanda mama Isabelle abenga ki tango bengi ye yo za kolomano za na droit tango tuna ki ye azongse lo réponse ni alobi na ngai ke o ngana tangi kombo na ya mwana na yote na ibsaki na bi o yo zolo botangi kombo mwana na ngai te eza mascarage naza zoba te o nyoso lobi batuni yo na ba message wana mutu wangu akufi na site nini o répondre akufi na pef après oye o delete ba message wana o delete yango trop tard toza déjà na screenshot nango o lobi mutu akufi alala kikaka na muki atiki bana mibale wana eza mwana na ngai communauté congolaise nazo senga na bino papa zela tozo ke malembe tango siko benga mwaswana mwasa zanga mbanda alobi ke preuve zate po atanga komba Fabricité azui adelect na kati ya commentaire bazaki kotuna ye akolobaki eza na pef simanango azui adelect ba commentaire entre ta bana mama Isabelle basiba salaki photo capture ya ba message oyo mwasa mbanda a répondaki na vidéo après wana est-ce que ozwaki mayele ya ko contacter communauté na biso o président atali communauté na sina contacter communauté parce que moi swana lobi ke matanga ezalaki na communauté na contactaki communauté na biso nazotinda sous message na communauté batalela nga likambo oyo nasengi aide bakota likambo oyo batalela ngai nano namona te mutu akufi babandi kofinga ye na niveau oyo nayebi te soki mwana nanga salaki bango nini na yebi eloko amabete o Fabrice asali bango ti bakomisa ye ti na niveau oyo yango nasengi communauté congolaise etelema etalela ngai likambo oyo parce que ya lobi matanga ezalaki na communauté congolaise matanga ezalaki na communauté congolaise na pef awa eza kaka ya mwana na ngai eza ya mwana na ngai nde touti kokunda resama awa sikoyo ye akosala sembla ki atangi kombo te mais matanga ezaki na communauté ba commentaire pe bolobi ba na pef alobi na pef eza pe na bato musu bazo commenter wana bazo yibisa ye okosi Fabrice azako meladia mbate komba Fabrice eza wana bokangaki yango photo capture nde bolobi bokangaki yango komba Fabrice eza wana toza nango nyonso toza na ba prévoir yango nde nazo bande kokota na ba famille ya bato ava kosala lisolo toza na YouTube tobi ke tulukaka ba vie tala ka lisolo niyo kokobeta oza na preuve oza nango sir tala siko mwasi azanga mbanda histoire obeta ki vrai ezaki liwa ya mwana awa balobi olobi otanga ki kombo te na kati ya ba commentaire basi bazui photo capture nyonso na ndenge répondaki et puis si passe pe mawa mama Isabelle abengaki yo o répondaki que preuve ezate yo lobi disolo mususu me ba preuve ezali balobi bazana ba preuve na commentaire ndenge ozo répondre que za na pef awa batangi pe komba Fabrice o akufaki il faut to banga ba wei babanga kama wei yoza lelo yo kokufa o pa kokufa to koseka liyo ya mutu te so koza na preuve te balobi ata o delete vidéo te mama yebaka bakolo mwana bango wana nga nazobanga kombo na ote kombo neza mwasi azanga mbanda yondo saki vidéo nde baye ko répondre après wana mama Isabelle nini eleki tango leke pa président obengi mwasi wana lobike awangani siko yo démarche no eza nini eloko nini yo kosala eloko nini oyo ezo oyo yo zo senga na communauté na ebi pe démarche ndenge oyebisinga kozana ozana pota na motema sikoyo nini te yo salaki preuve nini bat nous bazui déjà preuve ndenge lobi alala ki pongi to bimaka biso to bimaka ba drogue te ke Fabrice amela ki drogue ba nini olobi bazwa kite mais na lisolo moi samba dabeti kuna na kati ya vidéo na ye alobi ndenge oyebisa kingo lobi ke ambulance ngape na yo kango ambulance confirmaki ke eza ba drogue pe nani ba drogue nde Fabrice akufi nango eloko nini sikoyo
oyo koloba awa po tokomi kokende kota suka tokotika pe mimi aloba eloko nini okoyebisa mwasi ya mbanda mi préparer. Bon, omoni question moko natunaki ye. Natunaki ye boye. Soki olobi otangi kombo mwana na ngai te. Nangi natuna yo. Histoire obeti. Eza vrai ou bien eza faux? Mama azanga ki makambo ko répondre. Azanga ki réponse. Akomi kaka nga na sali kaka video. Nga nabi o sali video histoire na yo eza vrai ou faux? Nga na sali kaka video. Mama Henriette, poka kana tiki lettre wana na ndako. Awa na kolakisa bino makambo nyonso tute botanga, mais oyo eza lettre po batindela nga na email. Eza lettre ya nini ya email batindela kingai ya batu ya nini ya eza na tina te batu ba l'essentiel nazo la kisa bango te na ola kisande yo batu ya nini ya autopsie. Eza email na bango oyo. Balobi na nzoto ya mwana na ngai bakutaki eloko moko te. Bango moko bazokamwa liwa ya mwana euti wapi. Ngakutu tango na tangaki oyo na bengaki bango directement. Na bisoki bomoni bozui rezo bakomia wane nini? We can't find the reason of his death. C'est-à-dire nini? Bayebite mwana kufindenge nini? Ezone ke la médecine liwa ya Fabrice. Bamona ke loko moko te. Nga na yebisaki bango boy. Soki bomoni eloko te, c'est-à-dire bola musaye. Po mutu aza normal akokufa te. Babi oh sorry he's dead. Mwana bamona ke loko te, mais ya lobi aza na résultat ya autopsie. Ye na video ana lobi diamba soki na babengi ni su. Tablet. Siko résultat na ye wana eloko nga nazoloba. Mutu oyo ye mutu azopanza histoire wana. Ngai makambo oyo nakotika yango te. Tokotika te. Lokola nzamba komo bimisa bango na poisa. Na yebi, jo na tiaki mabele na mwana na ngai. Na yebisa ki Fabrice, mutu nyonso o aza simaliwa na yo. Bimisa bango na poisa. Kotika bango bakendo felete. Yango wana bakomo bima. Bakomi ko bima. Oyo aza nano ya liboso. Na yebi ba msusu bakobima. Yo mutu ozo finga mwana na ngai. Yebake, batu ba yebisi osala video wana basimbisi otushi. Parce que kote okutu ba msusu bakomi ko confesser. Yo tokosuka na yo awate. Parce que osali yango publiquement, biso peut te répondre publiquement. Ce qui est là, na osenga justice ya Nzambe. Court of heaven. Na minuto Nzambe azo yoka ngai. Court of heaven ekita e juge yo. Yo na libota na yo mobimba. Justice ya Nzambe ekitela yo. Boyebi fimbo ya Nzambe elela kaneti mundu kite, me ekokita. Pona Fabrice nanga inosa ya pamba. Yo oza parmi bandoki. Yo olalisi Fabrice nanga na se. Pona justice ya Fabrice. Justice ya Nzambe ekita. Justice ya Nzambe ekita. Ça c'est un. Deuxièmement, justice pe ya awa na Australie. Yango pe kotelema. Justice ya Nzambe ekotelema. Pona ngai na koloba mingi te, mais rendez-vous na yo na konti. Ok, mama Iza, tokomoke na suka, na kopesa pe Mimi aloba oyoki message batindeli yo epa mama akolo mwana. Oyo nyonso ayebi mwasi azanga mbanda bopese message wana. Ok, Mimi pesa biso liloba mukoza laki na ngopo na mwasi mbanda. Mwasi azanga mbanda. Yeah. What I have to say is this. First of all, for someone to have the nerves, the guts to put makeup on, to put on your wig, to get in front of a camera, to even edit the video and feel so confident, to post it on YouTube, and even after people have told you it's not true, you still don't care. That is only a sign of spiritual disruption. Something is wrong spiritually and mentally. That can be the only sign of someone who is wicked enough to do that. Number two, like my mother mentioned here,
the people who told you that information, they don't have your back. That's what you should know. You have put yourself in something where you are going to be alone fighting it, because they use you as someone to come there in the front. Sorry. Ok, émotion bandeko, il faut vous comprendre pour moi nana zana mabeli na kokisena na emwate nana kokisata emwa 40e jour na kokite metoka yoka masolo et bimi na YouTube. Ce qu'on a retenu maman na zana question mo retenu maman Isabelle émotion, bon comprendre yo eza pétété. Soki moi si ambanda wana moi si azanga mbanda. Asengi yo bolimbi sto a delect vidéo wana. Okoki ko limbisa ye. Soka sengi alobike mama na yeba soki ndenge naebite ndenge akoloba bino bobisinga alobaki ke ye abetaki histoire mais soki na suka ye lisusu alobike bolimbisa ngai osandeni mama biso nyonso toza basumuki to a delect alobi a delect vidéo wana biso nyonso toza basumuki nga naza nani mpona boya kolimbisa moto mais eloko kana koloba ye lokola tuti tolo alobi oyo akokai koloba asali oyo akokai kosala afingi ndenge akokai kofinga justice ya nzambe ezokitela ye ayeba yango alinga te akoéchappe yango te epo ezokitela ye na libota na ye mobimba. Je le dis, je le répète, justice ya nzambe ezokitela ye biso toza Fabrice na biso aza innocent, biso nyonso famille mobimba toza ba innocent, toza na problème ya mutu te. Banda Fabrice akufa totanga kombo ya mutu te ke kingani abomeli biso mwana jamais. Nzamba likolo aza témoin tovandi na biso calme mais bazotumola biso kaka ngana lobi kaka o afingi mwana na ngai o a publier mwana na ngai. Justice ya nzambe ezokitela ye a se préparer. Okay. Par justice ya nzambe justice pe ya gouvernement ya Australie ezokita po tobandi yango deja bongama. Ok, maman Izana pesi bino merci na ndenge boye pona likambo apasi pesi nga pasi pe pona mona kipe video wana. En tout cas sali pasi bandeko te bakanini to kikoloba na famille abatu baza on a pasi na motema 40e jour na nekokite tala pasi tala mawa ma bazana ngo. Ok, to tikino so maboko nzambe nga nazana nga journaliste balanda kingai po bapesa pe ya bango réponse ndenge baseleki bango pe video moi ça mbanda chaki na YouTube bazana esika te akokene bakene kotila bango pe na YouTube po ba zong sa réponse nde ba yaki epa na nga na koboya te. Il faut que sunga na ndia ndenge na sungi bango bapesi droit de réponse na sengi pe na o nyonso ayebi moi si mbanda moi si azanga mbanda bo pesa message ne yango wana ngala za mingi ta koloba na pesi bino merci mama Iza. Nzamba za na bino kimi ya nzambe za na bino episi nga pasi lisolo no tika ko la maiza mokiliza ndengwana oke to sukiawa awa sikona zo pesa liloba na ngaso ke bande ko na pesi bino merci bao bakolanda nani bakolanda message yo mama Isabelle akikopesa pona mwana na ye na video ezo sukile o mwasi azanga mbanda salaki boyoki message na ye. Bande ko boti kokota ba famille abatu soko ebi lisolo te benga famille tuna bango lisone za kindenge nini moi si azanga mandata lesika bokomisiko na famille ya Fabrice oyo nyonso na sengi na mutu nyonso aza na Australie awa azana mboka pe fa bandeko boti yango lokola lisekite jete émotion tane mama azolela eziti baki ko timbola pota na ye oyo nyonso ayebi mwasi azanga mbanda azalaka en Australie please boko misele message yo bo fort dango po ayeba histoire na ye oya salaki na YouTube oye boti awa balobi ko boma mutu ezaka ko tuba mbelite ko boma mutu ezaka oyo basali mama oyo ezaba bomi déjà sous des fois azana na liwa mwana na azolela boke ni suko tuba e mwasi azanga mbanda ngala za mingi ta ko ebisao lite ya peti na ko pesao. Maman, toluka ka ba vie na YouTube, faut que tu aies koluka ba nombre de vie maman. Tala li solo abatu ya famille abatu ndenge koko beta. Lelo o delek bango balobi ke o delek ba commentaire bango pas besoin que déjà photo ba commentaire nyonso ndeko zo répondre baza la vidéo nyonso. Maman. Yeba ko beta ka li sonyo ko beta na YouTube. Biso ata YouTube tozo bunga mingi. Tozo linga tozo ka li solo abatu makambo abatu.
po batu batala ngai bamona ngai ke ngandi naza na lisolo mais tala lelo ndenge lisolo okoko beta na YouTube e komi tina kolo ya matoi ya mama ya mwano mwana nekoki te bakundi mwana ana 40e jour nekoki te. En tout cas mutu moko ta ko sepa lisolo ndenge wana peuple congolais oyo nyonso aza na Australie awa na pef oyebi mwasi azanga mbanda bana Adelaide oyo nyonso azaka amina nga na Facebook ayebi mwasi azanga mbanda bokomisele message oyo bokomisele message oyo nayebi bokokomisa message mama ya Fabrice mama otaki kokufela mwana na Australie aba oyo akufaki na pongi me ya lobi na video ba drogue bokomisela mwasi ya mbanda message oyo naza na mingi te ezo abino molobre mama arrête Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote lisolo oyo e partager e komela nde nani mwasi azanga mbanda nde komoninga na yebaka wana. Ok ngai naza na problème tenga so mutalukia sana ngai émission naza na problème maluki ngai mama arrête azali nakosala po a partir na ngai pe na pefawa ba journaliste baza mingi te na Australie baza mingi te soki to compte pe parmi bo ba komi na ba vie ba nani ba abonné nazali ya wone ndeko na nga mwasa e koluka ngai po ezali ka mozo tala biso nyoso to mona kinde mwana na kufa kinde to kende ko kunda ye e ko pesa nga pe passe na motema po aza mwana lokola biso. Ok naza ya mingi tako bana mukyo na lobi bo pesa message na mwasi azanga mbande za de bisolo na ye. Ok see you bye.